ata so pese ngambo to kana ko bimisanga na miso bato tant que yo ibike ngana za pas docteur Mogijo mais ce que témoignage se fera ici qui est n'importe quoi qui se fera na ndenga za na misala mabe yazo balanga zonga sima tasi mazonga moto aya na so ba parents na yo ba botai aya na bango to mona akosa biso mama na biso mama so atekala gambila mama na e yako yebala moko mama na kufaka ke balokota ka une église mama na lokota ka une église aina ya oteka ba bijou mama ne komi ko sile komi ko sati mama na azui problème aye ko kufa ba bijou mama ne ko sila aye biso ba parents ba vrai parents na ye bazalaka wapi yende azonga sima atala sima zonga moto aye la so ba vrai parents na ye bazalaka wapi na yeba pendant 26 ans de carrière on a sana tika ko mona mobilité biso to beta mibali ba dada na ba mira esa na tika ko mona mobilité ba mibali ba mola ke ko muninga ba mobali alo kwa mitendo alo kwa mitendo asa motema mabe place na yibiki azana bondoki yango wana ke balokota kai na église to boya ko sa ile cotisation pour to vandi biso ba artiste to vandi boy bazo beta di solo na misu na biso na bande kwa mama wana to sola na se fora pour nini boy pour ni docteur asali boy fa ki pa o ebinga za ka boy na ozande ko nga le docteur Mogisha poursuivre nga to solo la to solo li pe bien na kamwe lobi nango ake ko sa l'émission wana do bande ko nanga bakoko teka yo bosali soki ba 25 ans de carrière binomi ensemble mais bazo teko pour nini pour na dossier $50 batidi bino soko yena mutu ba peso $50 est-ce que soye ko $50 na pimelo tala bonde ko ndeke so tala artiste ko maza motema mabe tala artiste ko ma artiste za motema mabe tina niva ko banda ko finga ngai maboko ekweya na famille na soto maboko minene ngasko na sani na kata ezalaka ndenge ezalite nduta ngaza nduta te ngaza nduta te sote na maboko ngana somo na ko bando longola ngana nduta te omoni bango ba mona nga esika to changer bilamba te non ba mona te batuna ba Barcelone ba mimika bongo to changer bilamba ba mona ba yokanga somo na kata nzoto ne na mundele kana famille ba métis ngaza nduta ta moko te nana problème nduta te na pe na cancer na nzoto te na zande na rougère to te Mogisha pesa nga mbong apesa nga kisi na pakola o cancer za cancer te za rougeur cancer ezaki ne longi mais c'est dit à quoi rougeur on a ba produit ka o pakola kaka ba moyi te ba moya ngwa na kena ba ngola la ba produit ngaza na cancer na nzoto te ni na maboko na peso vidéo na on a tikali na awa na zo utiliser ba produit au docteur apesa nga o mona soki o mona nga na nduta to o mona nga maboko ezala cancer et l'autre côté mais nduta pesa maladie te après tout tem azana te manga azana ngote so na ngona ondima po ya kape guso ozuma boro chabo na nduta epesa pe excita kape wandenge excita kape 25 ans on a fait de carrière on a ska comme na Sephora na mobilité pour moi papa na soki docteur Jésus la alongole masque de VS wana te na tika ko mona ngwa te vierge libela faka za mamelo azonga simata atala sima zonga moto ya so ba vrai parent na ye bazaka wapi pourquoi ba boaka ki a se retrouver ki l'église kindoke so mona na misu mi tema mabe ezo mona na misu tala si ko na lisolo tala ba crayon tala tala ngana sina bika nanga so lisolo vie tenu siko ayoka secret po batini ngana ko zoye tolonga sikoyo epela la lisolo oyo otika ngana na yebi nanga epela teke basala kaini lisolo na ekutu na yebi yango te na ki oyoka ngo ne pas Sephora ke basaka epela basaka ofele basaki ofele po sa nini abanda ko sa ba publicité soka ina mutu bafutie 50 so ina mutu bafutie 50 siko ezo pesa te makambunde zanga yo eba lisolo talaka le ba poser nga kaka bata makamde ekomi masolo mbala moko efungwami so amema to na ndenga bien tonga to kepe na ndenga bien
Mais pourquoi est-ce que- balingi to ba vérité to ke na vérité mais si maintenant parce que tu dis pas aux porter plainte so zongi qui ça c'est ça to soki ye mukuse wana ya docteur de Jésus ngo mukuse aza awa apekisa batu na ye akanga bambwa na ye akanga bambwa na ye soko akanga bambwa na ye te je vais porter plainte comment elongi nanga ekomi na bas TV ba TikTok naza muta public elongi nanga ekokoma bona divagation te pendant que to solo li te ke elongi nanga ekoma na ba nini ndengo wana bakifo mbongo sikoyo te abasara mbongo ya nini abasa mbongo te akoyebisanga kaka pourquoi atie elongi nanga bongo sikoyo place tokovanda nde bakoyeba oyo bakokatela ye mais kuna pela kisa toyoki epela pa alobi akotika yo te otraité aza lokola ebembe pas tout ça okendaki pai te onyokama te tu me connais pas hein? Nga bato balobaka na musika pembeni bayaka te balobaka na musika naza facile te hein? aya parce que idée na ye aya akobetama lokola ngulu na venio na vandaka balelanga lokola bakufa bakako na aéroport ipare nga Gabriel na ndeni pona odaki aza ko ebende ye pa finginga to finga nini o nyonso to afinga naza nango nyonso ya finga naza nango baoyeba nani abandaki nyonso afinga naza nango na registra tout ponga na bandi na finga ete nga na finga langa ete ye moko na teva bandi ko finga nga soki combien d'émissions nga kutu naza ko yeba nanga te liboso afingi na yebi te siko omoni Joël Kacha aza compliqué akomo likamo ba grave ayebi ke esalo bientôt mo abombi tango nga yeko eba pa Irene o tala nde bazo fingo na epela boyenga epela zo finga nga pourquoi tala o docteur de Jésus ngabi ye basali ye ofele po asala publicité makambo ezo pesa malango te nga na Gabriel faut que la kozwa vie na biso Denis Les pourquoi batinda kia kezwa Denis Les cité po amakambo te ozo comprendre nga de basi ba publier nga déjà longi nga ese mona na ba publier nga ba sambwisanga basala o bakoki ko sala elonanga ezaka déjà na TV ya ba tampon yoka so ba tie tampon ne bank sanga ezaka déjà na TV ezaka pe pa mogijo ezaka na be miswa Ivipan elongi nanga ezali so ke na ba pano ya mogijo o mona elongi nanga dès que ozo kota na porte bo mona ngai mama Shako esobe toza bilongi na swa kala bilongi ya sika bank sanga te tampon yo bosani ba pibilianga tampon ngo kala toza ata ba 8 ans mais mbula pe yenda yela biso ba vrai parent na ye bazalaka wapi wana Sephora to epe ye Sephora kindoke bimi na misu penda ya poasa boye motema mabe tozalaka bien to na kosomba bijou na kekuna ata alukeninga bijou ye nango na sombi ya zwi milekeli na ye aza motema mabe tozosola bien papa na sutuka boye moto azolawuka on dirait tosolaka te nazo se plaindre pas na ye tala congolais alinga azoboma ndeko na ye o basali 25 à 26 ans pour la moto basali 6 mois 1 mois 5 mois ata peso zaki ya solo ya bino nini botikanga na ye ti botikanga na ye kindoki mutu azoboma mutu mpo na robe mutu azoboma mutu mpo na $30 mais sikoyo toko continuer est-ce que lelo soki Jérémy Chabani asali pièce moko boye bojouer na epela bino mibale motu ekopesa mpe makambo opesa eloko te ya koyanga mpe na oya tokojouer toa ba professionnel mais kande eza na motema
emmené au thé. Ngai pe naza boye na banga répété. Et puis naza pe na tina te ya kozwa peut-être te pela na tena mutema nanga. Ana place te. Oye olobi nanga pe na zongisi to suki wana. Ngana tiaka mutu na place na mutema te. Nazo luka na nzambe na bonde la pona bana nanga na bonde la pona bakoko nanga na bonde la pona bo to sto quality. Yo mweteke kufingo ngaza wafinga kana ko kwa musuti. Ponga so bina démarrer yo. Okufa na finga kana nazali kwa dactylo. Mais na ko sala ngote parce que geta sa benginga. Apekisinga si la benga pekisinga lor bisalo benga pekisinga étoile la benga pekisinga ba tu bazo benga ngaba ba mayonnaise. Bazo benga tika et puis na osala émission lelo o no le bango souté. Mutu so benga ngata tu na makambo wana. Et puis la coute na tieno là-bas. Po yeza ndenge na ye. Ako boma mutu likola mbongo. Siko na otchano no Sephora. Na ndenge na yebelie. Ah te. Babijwa mama wana sila nyoso tout. Ta ba loko tien église. Maman on alba alelaki na gambela. O ateka babijwa na gambela za mama nete. Bandeka mama na bazaki na bazo tomboka. To sele pe ko dia sote po biso atatiate to zaki to yo kanibalo bakaza mama nete azo kosa bolinga mo pe na tuna ya ndima. Elle a so ba vrai parent na ye bazalaka wapi. Pourquoi se retrouver qui une église? Pourquoi ba bois qui ça?